parce que pour les prions pour les salis, on va passer dans le Nouveau Testament. Ok. Nouveau Testament, il faut abandonner un Corinthien, dans Matthieu 7, après dans Ephésiens. Donc, bisous on a livre. Prions pour les salis. Nous avons toujours 100 000 pour nos salis. Donc, on a voilà. $100 ou $200, nanda kwa firi. Taka mapango ebele ya locataire ti. Ok. Ba locataire ne ba lota pa. Mais bino tant bo ba locataire bo lota pe firi wana. Bo si ça no défi ya ndako botiki mpiaka. Soki ya makasa saki te me wenge yo ka soni. Ok. Soki ya makasa saki te me bo ça soni. Bo pesa le faux. Oh. Eh. Yo mona ba 20 nde ba fanda na ba VJB ba fanda ba bebe. Eh. Ebi pecho yo abimeli yo bango. Ba mona affaire lo Angelo. Album la bomba bimisa dynastique 1 sora ayembelio sora yembelio dinzemu ah oh ça dinzemu ça me sora yembi dinzemu dynastique na siko na yemma mi anjimi de mo première journée des volumes na yemma 20 voilà na yemma donc talaka gi élève na biso mais atangisa Attends héritier watana. Wazaki, omoni yé première garantie na ya vie. Mutabimisa mbongo na poche ndenge abimisi microbe ba mbongo na ebu. Apesa yé kende ko zwanda. Donc omoni mais on est franc congolais, microbe ndeni monga mboka. Oh mbongo akoti joie. Yebi mbongo. Bana tu es incapable. Na zimbongo na mbongo mo idée sur le transport na zone sur la poche. Mo idée sur le transport. Katikati Hervé Mupanzi. Voilà. Baba ni woye ma nostalgie tinzembo style papa mba ofata ni ifwa baba mbaga héritier Watanabe. Akomo boki héritier Watanabe ba jeton na podium. So ba image ezali. Héritier Watanabe akomo yemo. Kombo na me komi lelo ye danger de mo. Ayemo mpona Hervé. Kombo héritier Watanabe e koma ko tia Hervé mal à l'aise. Koma ko tia mal à l'aise na maison me. Et ça qui est mal à l'aise. Voilà. Donc, il y a un terrain, aucun moment pas. Héritier Watanabe, il y a un pont la bande, un pont la guitare, un pont la lemba. Mot de la fin et puis quelques dédicaces na yo poto kabona na joie Emmanuel. Elle va quitter comme on a Selimba. Trop soir. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divin. Bah, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow le lango. Jardin de laine. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Bah, l'ingamboka boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez! On n'aime pas le pays comme ça! On n'aime pas le pays comme ça! Congolais solo! Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle moi, votre humble servante Katifo, la maman Popo, la maman de la nation, na côté bino na ba etandoiki na bino na ba machine portable na bino pour na kolobele la ba actualité ezakata mboka na biso. République démocratique du Congo. Oui, manque jamais. Merci derrière la caméra, je suis avec Armel Romo, Armel de mon cœur et à la régie Montréal, le billet à Zalara Serre Beba. C'est ma bé. Mais Mikolo to meka ko bongisango Berli vengame tengame tule ya mon coordonnateur Clégis Zeissa Mokomboso de la presse le métier noir Pouloulou le roi ngana benga de King Pouloulou Arthur il est là à la régie et merci à Feneko chef Mokondi le coordonnateur à vie et Joyce Tumba Benzema de la presse la coquette est pour moi. Merci à la présence nayo et à Wachibasu. Merci la présence nayo. Merci à Dr Dekana Erkile Bamvoitou na London City hein balobi Versa c'est quoi Erkile Bamvoitou depuis la London City et je vois
Eugène Ngoma, le pétrolier depuis Norvège, pour le Canada. Donc, un grand merci à vous. Merci à King Ngoma, le pétrolier, le papouche de mon cœur. Donc, ça n'engage que quoi. Na minute, ils en bongo. Donc, merci à Percy de Fola, ma fille chérie, depuis la maison Julieta Lingoto. Ma fille bébé, je t'aime énormément. Nazanga monté na plateau nangai, mon papa, mon général, papa Clovis c'est film pas monté, ma maman Doris c'est film pas. Merci beaucoup. Nazanga mon côté na plateau, je suis accompagné de 2 clans. Oh et c'est ngala bonga ma pena bien. Nazanga accompagné na clan Mibali. Bango nyos bana ba bana wenge. Mais on dirait comment Tom et Jerry. Mais n'habite lelo to solo la loi bana mboka o balika musique à Congo. Voilà, je suis avec Madé Swabana, le Gaulois, le Bataringue du papa Hervé Ferregola, et je suis avec le représentant, le chef d'état-major, Malobiye, chef d'état-major pardon des Spiritas. Quand on parle du Spiritas, tout le monde a hérité Watanabe Goga Toto Tembe. Bonjour, n'a pas invité Nangaï, Armel Womokoti Langabango. Naïsengo, non, affectueusement, je vous salue, je vous reçois. Mbote Nabi. Chef d'état-major. Merci de l'invitation. Voilà. Merci de l'invitation possible à considération qui tu as la plateau moi volume mais ça là bien tous les spiritas ma fanatique les plus compliqués du monde né mon conception qui tu watana de bon séjour au tard à la nanga na minute on a pris parce que tant mon ninga mon derrière qui tu watana de cause non sur les matchs qui de la musique africaine quoi tous ali pena wa tous ali allez soit ban comment vous allez? Ouais, Kinshasa balabala mbwa pikino soso jana. Le kwane bomaranga mabe. 49 ans un pays na makambo bilamba donc mukala ya papa Hervé. Babi orphelin certifié par Snap. Donc moto sala 1 million de j'aime na Facebook. Talakaka. Donc bisote bango mo. Nous voilà dans la salle 1 million de vues des j'aime dans Facebook. Yo. Pourtant, donc 1 million de j'aime. T'as 1 million de j'aime dans Facebook. Faut que niveau level na ranango pour nazana moto makasi. Moto azara na piakate. Moto azo stade comme il là terrain ya chobo na matiti. On se comprend. Voilà. Donc biso Kinshasa balabala mbwa pe kinois. Donc ndombolo lokolo Congo biloba loba donc bateau banani biloba loba kata Congo ngo to la biloba loba et mara mo grand pote Ferregola basi ba mesana mililo to lobaki c'est la fête justice alobaka asi aba asi ak mesana milelo kasiti to yo bien na sina mesana na milelo wala milelo monelo e sala milelo comment mututu pe ba comment vous préférez to pe ça les meilleurs par rapport à joyer donc tout ça pour la musique na kimkolo mo ezobima pour moni Ferregola tanga imbaka na foi congolaise ba jeune garçon musubazaki na Chikeva on pour mon maternelle pour mon sous secondaire bazo luka de quoi vivre et de quoi survivre. Tu vois, Ferregola a bien patrimoine du pays. Sokotali lelo Barbara Pravi, y première fois na mona mundela zotonga. Oh, mundela tongi nana. Mundela tongi. Azo ya kotonga pa Ferregola makambo elekeli abeti mwana mobali. Wana tongi nani? Kasa tonga kite. Atongi nani? Ya Fani. Ser na biso wana ya bandalo babalaka pa Macron. Madame Swabana na ozongela yo. Chef d'état-major. Boni basangwa Spiritas, basangwa ya papa héritier. Voilà muluba. Mokonza mboka wana toujours calme, ça bena calme. Yebi bena ti lelo, héritier watana ba contrôler le terrain, a cause paniquer te quoi. Yebi na wana joueur à championnat, a joueur wa beta à championnat, le premier na championnat pour mon avec na ba champion siliki quoi. A ni problème à blessure quoi. Ni problème à cheville, héritier watana ba ne calme, ça calme. Mokonza mboka akeneno na mboka ya France quoi. Parce qu'il y a toujours continuer toujours l'album la biso to bien c'est le chemin de la voix ça veut dire les albums bateau bazo c'est là
partout dans le monde. C'est l'album, parce que Héritier Watanabe, fanatique, je bonne musique, papa Héritier Watanabe, to ligne au long, le mi ange mi démon, parce que bando bi mi sango, bande bi ma 2020, le 18 décembre, c'est le album ici la raté. Album qui est comme il 3 styles raté. C'est quand même pas fanatique, on va remonter Héritier Watanabe. Alors l'album on a marché. Oh. Alors on a marché. Dans les albums sous ce bête raté que les cas mi ange mi démon. Album manani. Oh. Pour mi ange mi démon. Au moins ninga ramoni pondu sur lali. Bilengi na ngwe bakisa maka. Ya ne mo na mi ange mi démon. Fia musique zolala. Bilengi na ngwe bakisa. Batu bazo senga ngo toujours. Bazo senga ngo toujours. Mais balobi Héritier Watanabe ya zolanda kaka zolanda ferego la zaki na nini na epa ya pasteur Moïse Lié akende ko bonde la mettre yo mona Héritier Watanabe pe après accident aye pe na orchestre aye sous ko bonde la nzambe na ebiteza ko landa lokolo ya grand frère na eba uta maison mère to eza inspiration mo boye sengara ke bongo tende di place wana tango bo mon grand frère place wana ano grand frère il y a collègue na ici kaba uta na maison mère tango lo ba Héritier Watanabe a rolanda lokolo na ye pour yeba akenda ki pa Moïse Mbie na dossier ni l'église bakenda na dossier à l'ensemble les problèmes izani il y a que n'est pas Moïse Mbie to bakanga ki a uta prison na ye voilà na Ferregola Hervé tango uta ko lieba vungule na prison voilà abeta ki mwana senga ki a pesé $100 amema na classe il était même maboko makasi abetaki mwana siko na poto pe ya lokwa biso ate biso na Afrique to na kitiri na biso to vivera na ba na biso mais na poto siko toucher mwana na banenge moko mabe mwana ba rolandela ye bakangaki ye tama bimi prison abimi boloko na ye ba vertige na ye wana yama qui n'est pas Moïse Mbie. Oh, ils allaient de vertige, ils allaient qui ressemblent à l'ensemble tek à batelier. Héritier Watanabe est différent na ye. Héritier Watanabe orchestre na biso. A salisi accident. Orchestre na biso la timi wata. Ba noze ba mona ba morisa la. Voilà. Ba mona ba morisa pour ba Héritier Watanabe est tellement préparé si chemin de la gloire aller ba musicien na ye. Nzo rende Héritier Watanabe maboko pembe. Maboko pembe. Abota makuta papa n'était en vie. Liwa papa na mutu na été. Héritier Watanabe ninde kone moko. Si on a na boma papa na. Na tengi ko mutu te. Héritier Watanabe ninde kone moko kufa baba na mutu na izala kati. Oh. Maboko ne ya pembe. Tema maboko ne ya pembe nzamba tira ba wa été. Yango mone Héritier Watanabe kombati meza bati. Ba bundisa ye me ba ko isa été. OK. Yango mone siko ke tonto to kute ne loko bongo. Kaka petit tono 3 fois. Koto bande kono ba journaliste nsuba panza sango ba musicien ba kufi Héritier Watanabe balele bo tellement nzambe na kombo na ye voilà ba papa wemba talabi mwana ya za innocent chaque jour ba nga ba bambela ye chaque jour ba nga ba bambela ye ya wala kenda ke église ya wa kenda ekipa pasteur Moïse Mbie ala ni exemple ako pesa témoignage na o nzamba l'église ezaki belé il fallait kaka Bethel non tant le pasteur Moïse Mbie tant o lo bana suma mona ndeko na biso ya assemblée na Bethel ita Héritier assemblée na Bethel Héritier pas assemblée na Bethel ita voilà nzamba toucher mutema na ye aki na Bethel pasteur Moïse Mbie to longa na part du pasteur asa collègue ne musicien. OK. Asa collègue ne musicien. Ako otala pasteur Moïse Mbie ako pesa témoignage ako otatola monene nzambe. Voilà. Siko bata mitema mabe ona ki kongo to benga boba timambi. Ninge Héritier Watanabe kenda ki wana se bono ketu. Héritier kolanda nani. Mutako okumisa nzambe. Bino bolinga akumisa banani. Akumisa Hervé. Voilà, merci chef état-major Made Swabana balobi Ferregola Mikumba na les belé selon les dires du chef d'état-major des Spiritas alobi que papa Hervé Mbalama amona yesero kimate bu ake kokime pas pasteur Moïse Mbie et puis abeta yimo la pour $100 ezani ba jeune de tozokola kozanga misala fallait tout lukara to yeba oni tozoloba. OK. Vous comprenez? Voilà. Pour ilo mususu ko ya pe boué. Au sa mususu sali des semaines. Ozolobe la jeune moro boya locataire lo langai.
Nani locataire. Goga. Moi, Zaraman. Ah. Un simple locataire. Boss live. Toi, on est santé, on a légué pour nous. Oh. On comprend. Donc, comment on a Marambo, cité Bethel, on a pasteur na biso. Voilà. Na biso ki yoke ngana Barulanda. Ngam na mema héritier. Voilà. Héritier, on a so héritier. Ngam numéro na ezawa, babinga ngai. Ok. Prions pour les salis. Oh. Oui, prions pour les salis. Il faut pas prendre internet, hein. Oui, bien. Faire rigolo na kati ya ndako ya pasi. Pasteur Moïse Mbiye. Ye moko. Abi nzamba zo nganga na salela artiste moko le sambo. Voilà, faire rigolo. Asengi ba série ya cité Bethel, ba sali le sambo pour na faire rigolo. Ah, et tout ça na kati ya ndako ya pasi. Voilà. Église on a les karanga na première riri wana. Ah, il s'allait passe. Tant abimi alingaki a rendre bango pe visite. Aibata atata dim na ye. Mais ça qui était pour abalusa qui bat na bakar, et ça qui était pour chemin qui funda, ce qui chemin de la foi. Même ça, il a rattrapé le roi, puis il moi $100. Et ça qui dans zone Luka Mpia Kanaïe, encore le président qui n'a stade qui va tomber celaye, et ça qui peut monter. Non. Et ça le sambo. Tout le monde a bango abando qui n'est pas pasteur Konde. Botiki ya Konde, Bolembi ya Konde. Ok. Bokomi na MBA. Bokolanda. Oh, bokomi na guerre, donc guerre comme il y a ouais la pasta. Dans la minute on est à boy pasteur boy. Prions pour les salis. Prions pour les salis. Nous sommes prions pour les salis, bango ba pesi bango Nouveau Testament. Ok. Nouveau Testament faut bandana un Corinthien, ba na Matthieu 7:7, après ba na Ephésiens. Oh. Donc biso ce qu'on a livre. Prions pour les salis. Makambo tout yango toujours sambela pour na ba salis. Donc, on a outé que passe. Voilà. $100 ou $200, nanda quoi faire. T'as comme un pango belé à locataire. Ok. Ba locataire ne ba l'autre pas. Mais bien autant boira ba locataire bo l'autre peut faire. Bon si ça no défi anda ko boutique mpiaka. Soki yaya makasa sagite mais wenge yoka soni. Ok. Soki yaya makasa sagite mais bo ça soni. Bo peut ça le faux. Oh. Eh. Yo mo na ba 20 sonne ba fanda na ba VJB ba fanda ba belé. Et puis petit yo abimeli yo bango. Ba mo na affaire lo Angelo. Musique kenda derrière de l'inéa. Tanti non a kenda ko pesa musique na ba PD. Ok. Biso mibali soto telemagité mais makambousi ekoyaki. C'est comme musique mais un jeune garçon ko ba yo taille le rolanga o kangi pe mbati na yo bien. Ah faut banga firiko. Molimo agepe mona kimia. Ok, ba bino boza makila, bino boboma, bino nanani nanana. Makaba question belé. Makila wana eza ibanda banana na film atinuwene. Ok. Chaka Zulu. Voilà. Nyonso bonga makaka po makila nde saka mboke fanda kimia. Mais tout le monde qui même livre wana o ba pesa ki bino. Yango pe ba pesa ki pa watana. On va jouer Nouveau Testament. C'est vous là état major. Besoin qui Nouveau Testament. Yo mo de ba yaki mo pigu. Ba mo pigu. Ba ba sokola bango tout na orchestre na ba mbunda na ba. Question on a posé on a posé pas état major s'il te plaît Madé Sobana. Bino besoin qui peut livre ya nini to monaki pasteur Moïse Mbiye a offra qui ba a offra qui je sais pas Bible, livre, Nouveau Testament et pas ya héritier Watanabe. Et là, on a rôle au spiritus, fanatique et intelligent du monde. Un peu de volume. Spiritus, Zano à l'aise, c'est senti. Relaxe-toi. On s'en bien. Spiritus, attaque chef état-major, c'est basé dans mon livre. On a basé dans mon musique. Voilà. On a basé dans mambo. Mais surtout le bito le mambo et tali musique le colobi livre té au télémawana té mais tout monde héritier Watanabe na stade de martyr à faire rigola. Comment tu peux dire c'est encourageant quand même par rapport il y a spectacle et puis na kotondi ça na musique. Non, hier surtout qui na ma stade de martyr il y a ndeko na biso Hervé abetaki ni stade de martyr ndeko na biso vetaki 40 jours ya deuil ya gigola. Oh 40 mais on a essayé photo calculer na Madé Sobana photo calculer penza 40 jours les internautes bozoyoka ni to ça ba débat mo intelligent voilà en tout cas na éviter o azana papier na big Arthur Pouloulou
S'il vous plaît, quand est-ce qu'on avait enterré Gigola et puis quand est-ce que 40 jours et Coca qui est retombé le 24 juin. Au moins, on a eu 40 jours à Gigola. Parce que Guide Digital, Batebele, non, c'est pas la voie, la façon à Woyembe. Voilà, Guide Digital, pardon, personnel. Batebele, non, c'est pas la façon à Woyembe. Si vous Batebele, il y a pas Panzamatanga, jour à Souka Yandeguna Bang. Il y a un moni bayaki na stade de Martyr. La biso tu ko beta concert na stade de Martyr. Oh, donc Guide Digital azalé na population ebele wana o bayaki na stade de Martyr. Wana nyo c'est qui population Guide Digital. Oui, affaire rigola. Les pommes ils en ont. Guide Digital azaki musicien Hervé. OK. À part non musicien Hervé azalaki lekinaye. OK. Ça veut dire Guide Digital est un musicien na Katia Congo. Ça veut dire que les musiciens pour partager moi. Mon continent c'est Richie Watana va partager moi. Nande woné fait. Partager moi na. Mais dans le stade de Martyr a quitté, il fallait partager 40 jours. Selon va dire na yo. Mais il fallait quand même représenter le quoi ils allaient 40 jours. Na zala les jours. OK. Na yaka to panzi matanga. OK. Malgré ndeko na biso yove maboko makasi ninga bopandi matanga bomelata moi ji makoki wana ya guide makoki wana ezala guide. Merci beaucoup chef état-major Madeso Bana. Qui va dire il y a chef état-major à l'Obika et ça là qui concert le 24 juin et ça là qui panza matanga il y a Guide Digital le petit frère il y a Papa Hervé Ferregola paix à son âme et puis selon ma calcul tout le monde qui est tombé à piquer pour biso selon nous les Africains le Congolais 40 jours et 40 jours après enterrement il y a Moei mais apparemment ça tombe pas à pic. Et ils allons dire le contraire, il y a dire il y a Ndekolabiso chef d'état-major. Il y a un monde dans Vivendi za nouvelle vague. Au monde na musala oyo, ils ont bien koya ko komisa artiste mais faut avoir la matière, faut yeba makambo yuzo sala, pe makambo yuzo luba. Pour battre Bolanda biso ba mona mna ki zoba ndezo buma ki zoba bota la bumutala ti pembe makombo lo ki zengi. Autant ko sa makambo wana. Madeso Bana s'il vous plaît, to finga to solo là. C'est total bien. Ah to solo la penza. Ezaki le 24 juin. Guy Akoufi ça fait 2 mois. 2 mois déjà, pour toi, il y a un jour à concert. Okay. C'est ça la Vivendi. Donc, il y a un Vivendi. Donc, c'est au Zongi Sikoui. Il y a ça là qui, hommage pour Guy camarade naïe. Il y a sa camarade à faire. Ok. Babylon, on se souvient, même pas venir, pareillement, parrainer yo, même yo, ceux qui spirine, ceux qui spirit 4. Hein, pas même bien. Pas même bien. Pour moi, on a golo. Fallait pas que tout le monde fallait zalana ba goloa mais écoutez ce qu'on a batarinde on a pété ba titre belé par rapport à Makambo mais yango wana ke to ko ça de lango débatté pour baza ba jeune frère bazo ya nouvelle vague bazo ko la sika akokola nae donc talaka maestro Fabo aux allants na faire rigola lelo au monde ma ramener des avancer faut quoi avouer muninga lekio ya na bino longola soni ya famille ce que muté on père na jeune frère na ngai Richie pourquoi. Voilà, si on a le big Toza, on parle du Wenge maintenant. Donc, il y a la prison. Tolo la Wenge, mais son mère. Wenge en général. Qu'est-ce qui se passe entre les spiritas et les Gaulois en général? Tant que les Gaulois, ce sont les grands qu'on a vus, jamais les petits. Gauloisie, gladiateur. Qu'est-ce qui se passe? Question au bandelango. Avant d'ailleurs pas mal de sobana na yéna le pas chef état-major. Qu'est-ce qui se passe entre vous les spiritas et le Gaulois? En tout cas, occasion peneza yango pour caméra zawana, mais quand pena ko pesa chaud et le balonta les préoccupation na yo. Na ba Golibert izate. Ba Gaulois, na ba Gaulois. Biso to le loto ko ya to ba champion. Po ani no me ba Golibert po ke bunda kachi. Ba ba na ma musique te. Biso to le loto ko na ba monte. Erichal watana ba na album ya la succès. Album ya la succès. Na rochela mbongo na tout sora yembeli album na baba bimisa dynastique 1 sora ayembeli yo sora yembeli dinzembo oza dinzembo oza mtamwe bongo sora yembi dinzembo dynastique nga siko na yemba mi anjimi de mo première volume deuxième volume na yemba 20e voilà na yemba
différence c'est ça. Parce que le problème est ça wana. Héritier a coquille. Problème est ça wana madeso bana. Balobi mbongo yango. Dinzembo ya dynastie. Bobengisinga na chanteur eza fubo bobenga ntselele. Wana fubo ya na bantselele. Ngana saper. Babi différence eza ka bino wana banzembo te bango bara banzembo. Nzembo ndeti nzembo nini? Eza banzembo ya kanzenzenze kalengila. Donc courte joie. Léona Lobesili. Toza ce qu'on a ba chef d'œuvre. Ngana ko banda koyemba lelo ti lobi banzembo afiri ba do sepela nanga. Pour voir nanga ezate pour gi ava kufa akenda na ba orchestre mswabi yemba ko danga te yemba ka ebele yo fo fanda na moni pe ba fandi. Na ko moyemba lola yi. On comprend. Donc talaka gi élève na biso mais atangisa o bango ba mona so atangisa nan atangisa yi héritier watana wazaki omoni yi première garantie na ya vie. Mutabimisa mbongo na poche ndenga bimisi microbe ba mbongo na ebwe apesa yi kende ko zwanda. Donc omoni mais on est franc congolais microbe ndeni mbonga mboka mbongo courte joie yebi mbongo tuna ba junior malaisa article lo yebi bato mbongo na kisasa ba bionique gola ba yebi marambo ya bato mbongo na kati ya kisasa ba awachi basu ba yebi bato mbongo voilà banga mbongo ya photo te papi boto yebi saka bisongo donc na mo shopo to kotala makambo yo ndeko na biso zoloba ke soki 10 chants o ya koyemba pour le ba sali 10 chants yango mo balimba yembango parce que ngana zata na 1000 chants voilà OK to banda to papa Clovis a pesi nga pena minutes pan na bandi oyembango na bandi bana to lingana na ye na bolingwa solo c'est on a sku bazana ba élève parce que la salaire en mbudi 20 fois kakol futae jusqu'au tozaka na o abiso on comprend voilà tout ça na ba parler to na musique na biso tito ye bwenga ngana ye nzambe moko yebi voilà tala omoni eloko mususu stango zoluka okota na eloko yango fo ba pesa opena matière pour so kuta na mutu lolanga na baki général na osoki na baki protocole na yo na baki mukala na yo ezala ezwa yo pe bien pondeza boye na ebi na ndimite ke ye moko wata ko la muka boye mutu ezo soye na no atala album e simba atala deuxième stade sur obeta mpiaka bino bo ya ko lukela ka makambo na champion. OK. Pour faire rigoler Nicolo, on va se salir badji pas penser là-bas, on va yemba. Voilà. Ah mukolo kuta makelele tanti fanya qui m'a dit. Voilà. Tu go yo ta la rapeta, il mesure ma il mesure badi. Chacun son tour chez le coiffeur. Au lieu que cette famille Sony, yaya yé. Bolinga yaya kufa na prison do perdre na biso ka musique yango. 10 chants ya mi ange mi démon ata 2 pour madeso abana lobi ya longolango te po e ambonga microbe omoni elogo no yo sola dola elogo relaxa derrière elogo relaxa derrière leader na yaza faible parce que muta travailler kuna za incapable ya koyemba dinzembo na bongo ya dynastique ena bongo madeso abana tu aza incapable na zimbongo na bongo mo idée sur le transport na zone na poche ya et moi il y a sur le transport tant à l'obaki quoi il y a repanzila ba leader et monsieur ya ba de tant na ba ni mambo na mama musique bien te na tant et Richard Watanabe ba panzela na leader na ye MV na nostalgie et Richard Watanabe asimba ba partie clé ba partie phare ya chant et Richard mutasimba asimba ba partie phare ya chant voilà. Tolomwana tokena Angola 2003 concert Machuda Mandani héritier Watanabe Mupanzi vena biso Gilles n'était pas popi na katikati Hervé Mupanzi voilà babandi boyema nostalgie tinzembo stila babamba efata ni franc babamba héritier Watanabe akomo boki héritier Watanabe ba jeton na podium so ba image ezali héritier Watanabe akomo yemo kombona me komi lelo ye danger de mort ayemo pona Hervé comme héritier Watanabe et comme ko tia Hervé mal à l'aise et comme ko tia mal à l'aise na maison mais et ça qui est mal à l'aise voilà donc moya ba terrain wana terrain no ko to kena mama pang héritier Watanabe ala pang na banda ala pang na kitambo ala pang na lemba héritier Watanabe jamais mona mwana héritier Watanabe abimi na nzela o héritier Watanabe kipanga te mais tout mona fille Hervé incapable ya foutre la mwana ta ni merva la pam fille na ya ozanga ta la goma olata tout mona ba image ezali ba image ezali
Merci beaucoup, état-major, chef d'état-major. Madé Swabana, n'a pas dit, oh, yo, pour tout comme n'a pas soit tout qui s'appelle na yo, alobi, faire rigoler incapable et autant que ça moina, ba image ezali. Et puis, combo ya héritier Watanabe, comment qui est en danger pour na faire rigoler. Ce qui est mon héritier, faire à Zoé Mbon, c'est un bon garantie, pas comme un responsable de la vie. Au moins, le réseau, bon, ma jeune frère, n'a pas, moi, cité n'a pas l'air. Ah, il dort dans le boîte, il se réveille dans le boîte. Voilà, jeune frère n'a héritier. Héritier Watanabe. Conseil n'a pas ça. N'a pas mon amatongi. Donc ma tongi est na sirbazé na makambo tout. Bango tout wayaka ba ebo ko kitsangingi wana poto zaki na papa wemba. Voilà. Pene ki combat. On se comprend. Donc comment na ba jeune frère na ngam oyo afandi pimbe na ngam makambo azoluba na mo pena il a maîtrisé vraiment matière vraiment ti. Ce qui est causé bien, botinda mutu mususu ya kokolobela bino yé vraiment azoko kamakambuti. Héritier babandako sungaye par rapport à bas soins médicaux. Tant ba ibaki il est déjà éteint. Ba pour yo ka emawa. Pour akoma ki lo mutatu boa ki da faire part na liwa. Voilà. Atinde liwa faire part. Ba tali il est nyati to salisa yé. Ba komo salisa yé ko bamba ba mbongo po somba mo ba pénicilline wana melaka et sans jouir yé lisusu. Tu vois? Donc, c'est ça qui est le roman boy. Pour biso tout yebi. Ata yo po yebi ozana ona motema yeba yebi. Et le est ça la rande qu'on a biso na première photo ayebi makambo ngani ye ayebi. OK, ayebi ça que ayebi. Ayebi avant ya ayebi. OK. Donc eda ye mbongo faut pas bamba ye. Muta fa na senda ko ya raté. OK. On comprend? Muta fa na se au moins faire bola imbanze momo mama loba mwana soki omoni motalaka. Kozala preseta kosombela ngo matela très aya ba poisson fumé. On comprend. Donc tant mon stade kozala te pression ya koyamba ngo beta. Tala omoni ba le longa so ina rosepela kombo na elongwa na W. Pour W comme le whisky moko ba oteka na Jakarta zo lango sabato. To banana waze quoi, to yaki na walesa, to yaki na wata. Donc dans le néant, fouti na fouti. To c'est la suko F na biso to tika na ye Fabrice. Après ça les maires, pas après ça les maires, la Patrick Descam, hier ça mutu moko boye, pourquoi kufa na biloko ko zongela. Voilà. Donc moi muké wana, ndé ya comment gagner da oise quoi. Fa bomba les sous-titres wana, à ça la sur les chemins de fait na oiseau qui nango wana. OK. On comprend? Voilà. À garder chemin de fait na wana et memaye à se rattraper les sous à wana. Donc moi quand on parle wata ko manquer faire jamais ko kailo ko wana ye moko ebike oyo grand prêtre yo ka teta ngalonga sika maison mère batunye wata me yondeni ate wa mfubu sola na chief mais faire jamais benga chief ye benga ka faire chief si le lord benga ka faire chief ce sont les grands qu'on envie jamais les petits donc à ça petit frère na biso to lingara mingi abundaka na vina ye donc ameka et ko sala e bien. Donc, on a raté na que base solide bazola nangai. OK. On a le la bera de prince des Amunda ya dadang. Merci beaucoup ya pakato zongela yo. Chef d'état-major et désolé. Bon, excusez-moi mais internaute poto mais ça la peine bango ya paka ma deso bana. Batanda kuma nyama kombo lango. Merci beaucoup. Ma deso bana c'est ma deso bana un bataille de respect. Namade Savana. Chef d'état-major. Donc comme na souka na éviter mot de la fin na yo et puis ba dédicace na yo pour te souka na Namade Savana. Mawa, mot de la fin na ngizaka ki. Tant on peut sa parole, il y a parole trop. Non, tikela mutu nyonso tana ye. Soko silisi na koti na muninga. Muninga so silisi na koti na ye. Aleka ba wilika imbe vrai. Ba bini atanga génération na bango atanga Héritier Watanabe musu les jours ango bazala na couranté pas na bango musu bana pour ma TV atanga monté musu atanga monté atanga Héritier Watanabe Héritier Watanabe a même génération na ye. OK. Héritier Watanabe a ko viara leader na était leader ne mto vier Héritier Watanabe parce que Héritier Watanabe album ya na succès il album ya on a succès Héritier Watanabe bet stade de martyr on a bet stade de martyr. Voilà. Héritier Watanabe kata mamba fiki yeno akati mamba fikinité aba devant mamba bela osa na robosa na dépôt na pesa tous les spirites quoi tara ba fanatique le plus compliqué du monde baba ne mona mo connaître Héritier Watanabe na pesi ba fanatique tout ba spirites tout ba mote na bino bo le maté toujours concentré toujours album na biso bo consommer toujours album na biso mi ange mi démon album ya moi
chemin de la gloire kala mingi te zoya mais bon consommer na mi ange mi demo parce que bon moi la ti lelo e vandika bilenge zo style été na robosa na TV na nga so na bosa ni muto mazembe pelisa moto ko muto alongoli bato pena na chômage na selemba apesi ba boulot ve na nga mazembe pelisa moto masa na nga bijou kika maison d'habillement na lanu pena na birmanie wana muto zo latisa masa na nga bijou kika na robosa na ote masa na nga Jansi Mayasi ve na nga pardon Jansi Mayasi na robosa na te force à Italia Jansi Mayasi ve na lela toujours to défendre toujours selemba ba kolio lo ba ki fait to lela toujours bi ve selemba ko yate selemba ko yate toujours Jansi Mayas, on a honorable insigne pour nous, vérité parlement, parce que Aza le seul pays unique. Moi, c'est le mot honorable insigne pour nous. Il y a Simbi, c'est le mot, on peut sur des ailes. Oh, il y a un artiste pour nous. On a honorable, c'est le mot de Betarato. Comme ça, tu as c'est le mot, on a Jansi Mayas, tu vas comment voir moi. Voilà. On connaît les malongi, on connaît les petits, on a nos abats, nos zépékés, nos zépékés, nos zépékés. Jansi Banda, Jansi Banda. Jansi Banda, Guilherme Banda, Vénéra Toussaint, na kati ya France, Massa na tata Vata. Merci beaucoup, monde qui a tiré le temps. Voilà, madame Sobana, mot de la fin et puis quelques dédicaces na yo, poto kabona na joie Emmanuel. Elle va quitter à mon Selimba, trop son Pour tala, un monsieur invité, monsieur au tchama dans le plateau. Voilà, nous sommes à la fin de notre mission. Abonnez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Manque de respect. Voilà. Comprenez que c'était l'ambiance du plateau. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup. C'est bon. Invitation à ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Maboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mukolo fait il a tamabé. Maison divers. À Bossali Binoté. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Badingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime